Dieu se trouve, where God is, sa puissance est là. His power is there as well. Là où nous voyons la puissance de Dieu, Where we see the power of God, Dieu est là. God is there. Et nous allons expliquer dimanche. And we explain that Saturday, Chaque that Sunday, enfant de Dieu every single child of God a la puissance de Dieu en lui. has the power of God in Parce them. que Dieu est en nous. Because God is in us. Shalom, shalom na bino nyonso bisika bozwami na pesi bino encore plus mbote na kombo na Yesu. Un grand merci pour na ko se disposer esika boza pour na koyoka biso afin que to partager na bino sango malamu ya Yesu Masia. Alors, tozawa pour na ko partager maloba na Nzambe. Thème na biso na lingi to partager ensemble ngwana. Nzambe alingi ozala malamu. Donc Dieu veut que tu sois bien. Yango eza eloko tonto so ya lelo. Nzambe alingi ozala malamu. Vous savez bien aimé, tango toloba Nzambe alingi ozala malamu. D'abord eza pensa Nzambe. Eza volonté Nzambe. D'après plan ya Nzambe, maladie cause na mutu te. Kufe cause na mutu te, souffrance nyonso mutu vivre lele cause na mutu te. Mais toyebi origine ya maladie, ya kufa, ya konyoka ma nyonso mutu konyoka ma ana se toyebi origine nango. Parce que avant lisumu ya mutu, avant Adam a péché dans le jardin d'Éden, maladie ezalaki te, kufa ezalaki te. Makamnyo sto mona lelo ezalaki te. Donc mutalaki na vie moko ya kimia, via esengo, via elonga. Mais depuis mutu asali sumu, maladie ekota, kufa ekota, passe ekota, Satan azwa makasi isusu ya kosala. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Tangu ngonga ekokaki, atindi mwane Yesu. Nzamba prouver amour na ye, alakisi volonté na ye na nzela Yesu. Alakisi vraie nature na ye na nzela Yesu. Tango Yesu akomi na croix, asali oyo tata tindaki asala, abikisi maladi nyonso, alimbisi masumu nyonso, alongi satana. Alongoli malédiction, asisi kufa, tu vois, biloko nyonso oli sumu ememaka. Yesu na croix asili sango apia solution. Yango metolobaka ngolu yangwana. Ngolu eza makambo nyonso Yesu asala avanga na yo. Yango Yesu tangwa ye alobi na ye kosala mokano tata. Oyo nyonso na osala yango tata asalaka. C'est pourquoi po oyeba vraie nature ya Nzambe, faut toyekola Yesu, faut toyeba Yesu. C'est pourquoi, on parlait plus de la guérison. On parlait plus sur le biko na maladie. Parce que nous comprenons que les mingi bada ko tungisama na ba santé. Ce qui aucun hôpital lelo au moins na mbet hôpital les a plein na batu. Batu bazo bela. Même bana Nzambe, ba ça va et vient chez les médecins, chez le médecin. Mais est-ce qu'en réalité vie à moi Nzambe et cause la et akenaka chaque fois dans l'hôpital, chaque jour. Nous autres, on a ebelaka chaque fois. Est-ce que c'est normal? Non. C'est non. Pourquoi? Parce que biso toza bana na Nzambe oyo to hérita onyo son Nzamba zanango. Bien aimé, okolo balanga mes frères Charles, c'est bien, mais toi na nzoto eza na mai na makila. Écoutez na biselo moko. Nzoto eza na mai na makila, eza tempelo na Nzambe. Comment tempelo na Nzambe ko bela lenyos? Siko Nzambe arosala ngoso ndengene. Yangomoni bolingwa Nzambe, volonté Nzambe ozala malamu. Ça veut dire que ozala en bonne santé. Yokane solo moko, maladie ozo tungisa nzoto na yo e uti pa Nzambe te. Nzambe ataka mutu maladie na nzoto te, et puis Nzambe a permetaka maladie na nzoto mutu te. Ce qui mutu a souffrir na maladie Nzamba akuna te. Na ko expliquer yo avant na kote na Bible, ba cause maladie eza diverses. Donc maladie eutaka na nzela na nzela. Moko ya cause ya mingi ezo cause maladie eza ba démon. Moko ya cause makasi eza ko provoquer maladie manzoto ya ba démon. À part ba démon eza mitema mabe ya bato ezo cause aussi maladie na bato.
omona muto muta mabe abwakili muto maladie. Tu vois batu musuba abela à cause à muto moko ayina ye, muto moko aligné ta vivre. Et puis cause muso ko cause maladie muta ko bela eza cause naturelle. Maladie musus 2 mois à anate muta mabe muta za anate mais eza cause naturelle. Otambo na moi makasi muto ko mobeto makasi eza cause naturelle. O meli mai moko ezalaki bien te pollué et puis sur les boumou ezak ba cause naturelle, tu vois. Et puis ça ma cause organique. C'est-à-dire que organe moko na nzoto ezak suko fonctionner malamu te. Alors ba cause nyonso wana peu n'importe cause ezak kotungisa nzoto ya mutu Yesu esi abikisa pasi nyonso wana. Tokanga na Bible. Dans Psaume 103, verset 2, tu n'as 3. Tout ensemble, Psaume 103. Yeah. Psaume chapitre 103, Psaume 103, verset 2. Ah, David a prophétisé. Ah, David va comment Psaume 103. Au juste où David a zoloba, aloba non juste pour naïe, azoloba plus na génération oyekoya après la croix. Parce que tu comprends que David c'était un prophète. Alobe la mingi sur Yesu. Ba solani ba psaume mingi à David a parlé plus sur Jésus. Alors ma kambanga alobe la si Yesu eza plus concerné génération na été mais ça concerné génération oyo Yesu a ko kufa donc après la croix. C'est quoi? Awa alobi na verset 2 dans le psaume 103. Verset 2 à l'obi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bénéfices. Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Dans le verset à l'obi, tous tes péchés. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Tu dois comprendre que David a prophétisé pour la Moussala Yesu à la croix. Alobi Yesu yende mutu azako limbisa masumu na biso nyonso. Alobi bien toutes tes fautes, tous tes péchés. C'est lui qui guérit et qui pardonne. Et puis alobi azako bikisa biso na bokono nyonso. Maladie nyonso azo bikisango. Oya comprendre frères et sœurs. Dans le même verset, il y a pardon, il y a péché, il y a guéri dans la même place. C'est-à-dire que, tant que Yesu a nyo comme na croix, nenga limbisa masumu na biso, nenge ba bikisa biso na maladie nyonso. Frères et sœurs, ce qu'on a point à kondima que masumu a vina yo, tant on ndima ki Yesu et limbisa maki. C'est la même chose pour comme on a point à kondima que maladie nyonso oye koza na mokili et c'est bikisama aussi. Verset oyo sotoke plus loin. Esaïe 53 ayekoloba alobi na ba pota na Yesu to bikisami na maladie nyonso. Au juste Esaïe a prophétisé aussi parce que makambango petala ki était zo concerné yete. Yangomoni Pierre a eu même promesse, même prophétie à Esaïe. Pierre a eu confirmango. Parce que Pierre a eu comme une réalisation, réalité ya liwa ya Yesu et kokisi makambo yo David aloba et puis oyo prophète Esaïe aloba. Alors Pierre a eu kolobango lisusu na 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Oya mona même chose na verset 24 on a Pierre. Pierre alobeli bolimbisa masumu na même verset et puis alobeli kokangolama donc bikisa na maladie. 1 Pierre 2 verset 24. Autant bon to côté na profondeur d'explication. Je sais que venez changer les lots. Pendant que na lobana yo, bien aimé, et si ko zoami, peu n'importe pas c'est tout son de konangai. Nazola kisayo ke nzamba lingi bolamu na yo. Malade yo tungisa yo e wuti pa nzambe te. Na ko expliquer bilo mususu e bebisa mitu ya batu par rapport à maladie. Donc malade yo tungisa nzoto na yo, e tungisa ba na yo, e tungisa ndeko na yo e wuti pa nzambe te. Parce que nzambe esi abikisa maladie nyonso na nzela ya liwa ya mwane Yesu. Totangi
David a lobiango, Esaïe a lobiango, to confirme maman Pierre a lobali susu awa. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté nos péchés à son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont les maîtrises, lui dont par ses maîtrises, vous avez été guéris. Ye oyo amema sumu na biso na ekulusu. Ye oyo na bapota na ye maladie na biso nyonso ebikisama. So analyser langage à Pierre, a otchango na passé. Maladie na biso nyonso esi ebikisama. Esaïe atchango na présent parce qu'il y a qui prophétie à lobby. Mais Pierre atchango na passé parce que ese kokisami na croix. Si qu'on a tourné l'omoko. Tango Yesu akufa, asa musala oyo, alimbisi masumu na biso, et puis asisi maladi nyonso, abikisi maladi nyonso. Tango akufa, yo nga tobela ki déjà tozala ki wana no. Ngana yo ko kana tito kozala mokili parce que Yesu asala makambo 2000 ans passé. Yango tobenga ngolu, Yesu a anticipa pasi ya mutu. Yesu a anticipa lisumo sa lobi. Yesu a anticipa maladi oto batu bakobota ma après bakobela. Tango Yesu azoka bapota akufa na croix ngana yo tobela kinano te mais esi abiki sa maladie oyo mutako bela lobi sima lobi yango moni tango tondimi Yesu toyambi Yesu réalité ya guérison wana o Yesu apesa biso na croix et comme vie kat na biso et comme réalité kat na biso. Yango lelo soki pasi moko etungisio pasi moko ye ou bien pasi etungiso lelo et loko na oyebisa yo frères et sœurs Yesu abiki sa maladie wana lelo te non abiki so te mais esi abiki sa o déjà tango azo kufa na croix maladie etungiso c'est bika et c'est bika yango loko na oyebisa yo yoka refuser eloko nyonso négative oyo ezotungisa nzoto na yo. Et là, ils ont dérangé batte belé à cause d'un message mal interprété, mal expliqué. Message à souveraineté en Zambie. To batte mingi balobaka on Zamba souverain, ako tia maladie na nzota mutu, ako permettre mutu abela et puis Nzamba enseigne ka mutu ako enseigner mutu na maladie pe na souffrance et puis maladie cause à la volonté Nzambe. Yo kana solo moko, ça sont des mensonges. Et ça, mensonge, il y a la Bible. Lorsque tu parles de souveraineté en Zambie, ce n'est pas que Nzamba a sala en dehors de la Bible, en dehors de la nouvelle alliance. Souveraineté en Zambie, yes, Nzamba est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut. A sala na nenga lingi, ne sika lingi, na mutua lingi, parce qu'il est souverain, azali kona nyos, a suprême. C'est ça Nzamba souverain. Mais elo na koloba souveraineté en Nzambe eza en accord na musala moane Yesu asa na croix. Souveraineté en Nzambe eza en accord na nouvelle alliance. Nzamba koko buka maloba na yete. C'est pourquoi longola eloko yo ke maladie oyo Nzamba ta permettant ko takati na vinanga. Nzamba permettant ka mutu abela te pe Nzamba tchaka mutu maladie te. Nzamba ko enseigner yo na maladie te. Quel est ce papa là qui est amour? Amour ne moi na souffrir, amour na ka moi na souffrir. Non. Ben mais ça c'est un message diabolique. Alors yango moni to ko résister na maladie te parce que makambo diable sali to pesa Nzambe. Oh maladie oyo Nzambe apesingango alinga enseigner alinga na mikitisa. Alors ce que moyen obenga na maladie ngo ezate parce que d'après yo euti pa Nzambe. Ce que diable ronger azo détruire na ignorance wana. Yo kana bisa yo. Négativité maladie wana pasi nyonso wana eza Nzambe te. C'est le malin. Alors opesa ngo Nzambe te. Nzamba ko enseigner yo mwana yete na maladie. Non. Akosala ngote. Parce que Yesu akufaki asilisa maladie nyonso. Alors comment maladie oyo bikisa Nzamba zwango lisusu atsango so na nzota mwane parce que enseigner yo. En tant que parent sikoza
Je crois que soki soko na point ya kozana famille ozana mwana. Je crois qu'ata mwana asali mabe. Na ndimi to kozwa mbeli. Yo na zo soma kambozo katozu mbelo katse loboko. Oka mwana zo ganga na kolela. Parce que lingo te ya ye offert au katamo loboko. Je pense qu'il n'y a aucun parent à kosalango. Donc Dieu a permis ta maladie na mutute et puis nzamba tchaka maladie na mutute pour enseigner non. Et puis quoi na belo moko. Soki bato bandimaka nzambe eza volonté nzambe obela. Pourquoi vous n'avez pas médecin? Parce que la volonté nzambe va nanda. Pourquoi on met la paracétamol? Le quoi vous nzambe va na maladie nzambe enseigner yo. Tu vois, ce sont des choses que bato bazo comprendre to loba nini to vivre nini. Frères et sœurs, eloko nyonso oyo zo mona négative nzamba za kunate nzamba ko permettre nyoko mate nzamba lingi bolamu na yo yango tango se bake ça c'est le malin qui est derrière ça c'est la nature ezo nyoko langai oko résister contre yango oko refuser yango oko benga nango omone kei mais ce qu'on dit parce que volonté nzambe yango moni eko ronger yo et détruit tisuka vu na mokili. Tu vois, frère, c'est-à-dire que l'eau est très important dans l'ingna souligner l'élo, et ça que to yeba maladie nyonso ozo nyoka mela, ezo tungisa nzoto na yo, Yesu akufa pona yango. Na ba pota na Yesu, maladie wana esi ebika, eko bika lelo te, lobite esi ebika. Esi ebika. C'est pourquoi guérison est possible aux zoango. Na moyen nyonso guérison koyela yo. Okoko cha foi na maloba o nazo ebisa yo, bien-aimé obani ko refuser maladie, tu verras ta guérison. Même lorsque un homme de Dieu, une servante a imposé le boko, tu peux recevoir ta guérison. Parce que guérison, frères et sœurs, est possible les lots, est possible. Mouta lobate ko makamalobi comme ma guérison miracle eza makamba apôtre kala il y a premier siècle l'église primitive ou bien Yesu kaka. Non. Le miracle est possible autant que nous vivons dans l'église. Ngala za expérience à miracle. Je vis et je vois beaucoup de miracles dans le parcours du ministère rangai. Miracle dans le ministère rangai koute sala makate na imposer mo loboko. Pendant que j'enseigne la bonne nouvelle la grâce, batba obika. Nous avons tant de témoignages à Batu, Babika la maladie pendant que tu as basango malamu. Et pendant que tu as prié pour la Batu, bien aimé Batu bazo bika. Mon commençant ça fait je crois que l'année passée na Luanda na séminaire moko, il y a une femme qui est venue à ça qui accident, mais s'appelle au la gauche nyose katana. Azoko tambola te ba douleur moko intense à cause supporter. Mais pendant séminaire ba yenaye. J'ai imposé ma main à quoi sur place, ba douleur disparaître. L'obi nango a témoigner pour te dire que bien aimé, il y a les miracles est possible na vie na yo. Peu n'importe situation zanango ya maladie, peu n'importe docteur a lobby écoutez, ezana tumeur moko ezako vimba na nzoto na eza cancer. Yoka cancer, sida, nakotanga plusieurs maladies nyonso wana Yesu esabiki sango. Il n'y a aucune maladie au Yesu abik, toutes les maladies ont été guéries. L'élo, ce qu'on dit que Jésus avait déjà guéri maladie toute sa vie na yo. Bien aimé, miracle, guérison possible na vie na yo. Parce qu'il faut vivre en bonne santé. Tu dois vivre en bonne santé, frères et sœurs. Oyebi Yesu aza oyo ayeko lakisa biso volonté nzambe. Nzamba lingi oza malamu. Yango moni tango Yesu aosa ministre na mokili. Esika moko te Yesu a refusé ko bikisa bato. Esika moko te Yesu atia mutu maladi na nzoto abina ko bikisa te parce que maladi o papa mutalingango. Non. Yesu ayeko lakisa volonté papa. Yesu alobi na Jean 5 alobi nazo sala kaka oyo papa na monaka papa salaka. Lokola papa bikisaka batu ngape na obikisa. Lokola papa asekusaka baku ngape na asekusaka. Donc Jésus c'est la personne à laquelle sibiso vraie nature ya Nzambe. Parce que erreur zapi na makambo yo. Batu mingi ba osala erreur ya accepter ce que le diable fait parce que tu as puisé l'exemple ya ancienne alliance. Oh frère Charles, bon Job, Nzamba permettre que Job a souffrir. Miriam bazaki na lèpre et utake panzambe
tokotanga ba exemple belé mais yoka tolongola kozo ba exemple batuana. D'abord c'était l'ancienne alliance. Na tawana mutu alaki mwana nzambe te. Na tawana mutu alaki héritier nzambe te. Na tawana mutu alaki né de nouveauté. Na tawana mutu alaki na sauver na nzela ya Yesu te. Na tawana nzamba vandi na nukat na mutu te. Na tawana diable o azaki ko contrôler mukina na longamité. Na tawana ekulusu na no salamité na kufite. La raison et puis na tawana mutu alaki mutamasumu. La raison, makambo ezako sama et puis nzamba zako traiter na batu ndengo na tankala à cause ya ba critères na tangele bino. Mais tango Yesu a kufi, bien-aimé, tout est changé. Nzamba bongwani te me façon à traiter na mutu est changé. Makambo nzamba la kosa l'ancienne alliance à kosa cho maladie te non, to longo la équivoque wana. To tiko ko pesa Satan a pouvoir à détruire biso. Tout ce qu'on sa maladie pouvoir et détruire banzoto na biso. Chaque fois qu'on connaît ça que bandoki Satan ozo pese pouvoir et pas na yo. Nzamba lingi ozala en bonne santé frères et sœurs. C'est pourquoi Bible lobina Acte chapitre 10 verset 38 Bible lobi Yesu azalaki na molimo santo. Azako kende ba mboka nyonso. Azakoko kangola bateau balaki opprimé, dépressé par les malins, non pas par Dieu, c'est le malin. Azako tung sa vie à bateau, azo beli sa bateau, azo cha malin na bateau, c'est le malin. Yango Yesu aki pour assis sa malin, assis sa macasse à diable, assis sa maladie. Frères et sœurs, crois que Jésus est si à prévoyant guérison ya maladie tung sa vie na yo. Oh, mes frères Charles, que réellement, on a un rapport à docteur. Mon docteur a le bac à la kisinga. N'a pas fibrome na matrice. Donc, il y a un moment depuis na baliba na bazo te fibrome da fibrome minene. Yo kana so même on a un rapport ya médecin. Nga na opeso rapport ya nzambe. Rapport à nzambe na ba pota na Yesu ba fibrome mwana eza détruit. Na ba pota na Yesu cancer wana est détruit. Ce qu'on dit bien aimé, le miracle, la guérison est possible dans nous autres. Parce que tu ne peux plus continuer à causer la maladie. Non. Même maladie wana est héréditaire. Et outin na ba boti na yo héreditango na ba boti. Mais na zebi solo moko maladie nyonso peu n'importe origine nango. Yesu esa bikisango. Esa kangolango. Ko accepter ngote kondima ngote yango loka pona okoko longola passe tungisa yo. Il y a un moyen très facile moyen très facile, c'est de croire oyo Yesu esi asala pona biso. Moyen facile angwana oyebi parfois tozo courir mbango na basala nzambe eza mabete eza bien basala nzambe prier pour na biso mais jusqu'à quand okoba no dépendant na loboko basala nzambe bana responsabilité ya ko enseigner biso l'église afin que to comme mature ba perfectionner l'église to comme na maturité to comme capable tout ça la œuvre ministère. Ça veut dire que tu es capable et là nous sommes na ko traitango. Parce que moi dans nzambe nyonso tu as l'onction de la guérison en toi. Et ça na bateau nzambe apesa don ya guérison. Bazana mokili. Et ça na bateau nzambe benga apesa bango don ya guérison. Apesa bango don ya miracle. Yes, mais aussi mutu nyonso ya ma Yesu Masia. Nzambe apesa ye pouvoir, autorité likola maladie. Autorité wana ekouta su likolo te ozana ngo si ba pesa yango. Yango eloko liboso pour vivre guérison no lelo frères et sœurs. Et ça possible. Obimana état santé. Peu n'importe maladie wana. Peu n'importe maladie, Yesu esa bikisango. Eloko liboso nima yebake Yesu akufaki pona pasi wana etungisa mwana yo elongwa. Yesu akufa kiponango. Yesu akokufa sute, mais ça kufa 2000 ans passé. Guérison wana et c'est salama. Guérison est en place.
Alors, yeba yango ndeko nanga. Eloko liboso yeba yango pe ndima yango. Ndima yango. Eloko mi bana ko bisa yo. Frères et sœurs, écoutez. Faut koma na point yako agir ou bien yako réagir par rapport à ce que nous croyons. Mahamanzambe za ba slogan te, frères et sœurs, mahamanzambe za ba théorie te. Mahamanzambe nengo yebelango, nengo ndimi yango. Loko ndimi okay. Siko mutabengi yo, mama, ola nenge nini? Ah, pasi penza na suku tupongite pasi. Mais osolo ba ke na ndima nzamba bikisinga, mais ba réaction na yo, ton langage, ils ont prouvé foi na yo te. Tu vois comment tu connais comme belle ça. Lorsque nous connaissons, tant on dit que maladie nyon se tungisa biso et c'est bikisama 2000 ans passé na croix. O yebi yango ndima. Parce que tant on dit yango agir. Ba réaction na yo, ton langage, est là par rapport moto et sa biki. Oyebi ils ont la responsabilité de faire ça. Nzambe par la grâce, il a tout fait. Nanzela ngolo, nzambe sa bikisa biso. Nanzela ngolo, nzambe sa kangola maladie. Mais ngana yo, nous avons la responsabilité pour jouer la grâce. Nous avons la responsabilité pour grâce et ça là. Grâce yango moko et salaka et l'autre côté grâce et zawana. Mais pour grâce et ça là, faut ngana faire participer na grâce. Yango bible lobi to bikisama na ngolu na nzela ya kondima. So lobi kaka oh nzambe sa bikisanga na ondimaka non kondima ya maloba yango te mais faut agir faut monisa na ondimaka na maladie te. Yango moni Jacques alobi na mokanda ya Jacques alobi kondima ezanga misala la kondima kukufa. Donc tant ba misala wana eza misala ba lobaka te ke otambola bo tambola tuzoloba misala ya foi misala kondima. Ça dit que na ondima ke na ko bika Yesu sa bikisanga nazoko bouger le boko te na mani ko boujango. Le boko nazako matata na mani ko matisango. Mokongo ko telemate mais nalondima ke Yesu abikisanga obani ko sala mouvement ezonga mokongo normal même na wana omoni loko échanger te mais ndima ke ngai nazako bika banako luka malembe oko forçango te malembe ozonga na état oyo ozaki nango liboso mais tu verras comment la foi fonctionne. Malamingi tolobaka nzambe kaka yebi mokolo nzamba kolinga obikisa ngai non wana langage abana nzambe te okozela okobika kapete na lobana condamnation s'il vous plaît na lobana sunga yo parce que nzamba pesa biso responsabilité to agir na foi to acte na foi yango réseau nzamba pesa biso kondima po kondima nge vanda kana katite po to vivre vie ya kimia na mokili. Donc, écoutez, tango ondimi, faut changer et l'obéli. Maloba na yo fait la kisake, nazako bika. Même na connaît comment on a douleur. Mais maloba na yo fait prouver na muta yo kayo. Même yo moko, ozako loba, faut mindi me la ke maloba, ezako prouver que nazako bika. Parce que ce qu'on lobi que nazako ndima, nazako biki singa, mais façon so ko réagir. Façon loba ezo concorder te na foi. C'est là où foi ezako sala eloko te bana katanangai. Écoutez, nazo pesa merci na ma médecin parce que un médecin te bana bele ba souffrir. Mais au côté de pas na médecin te chaque fois, au cause amuta ba kisi te chaque fois. Kondima nzamba pesa yo et ça possible kondima na misala Yesu sa sala Yesu a sala soute et ça sala ngone kulusu pona yo et ça kufa et ça sekwande konanga et ça kokisa oyo foza nango lobiko ya maladie Yesu et ça sala ngone konanga ndima yango et puis changer à part ko changer langage dans le baki et lo mususu faut changer façon za comme monde là. Parce que chaque fois tango ozako milobela koza en bonne santé ozo rencontrer na batu santé malade ozalango même batu yango ya azadi boma hein ye muto ko tambola ta ok tengu mais azo ba ke na très bien
bien aimé que foi eza folie na batu kondima eza liboma na batu soko vivre na foi ozoko agir na foi ozo faire manifester langage à foi bien aimé na yebiso loko moko okopesa témoignage na pasi etungisa yo lelo parce que pasango ezate pasango ezalaka nango te pasango eza misisa te non ya misisa te parce que musisa maladie avec lisumu o lisumu yango yesu alatango ne kulusu lisumu yango yesu akufa nango siko maladie se tungisa batu ya na racine te même que diable mta provoquango mais na misisa te maladie wana parce que diable mta provoquango mais diable se va longaye yango moni soko changer langage on dimi on changer mentalité penser na changer on changer langage bien aimé miracle est possible guérison est possible na nzoto na yo peu n'importe dire passionné sali na nzoto na yo mais na zebisa yo yesu na nga esa bikisa pasi wana esa bikisa ngo oza kobika oza malade te non parce que d'abord elo musu na yebisa lo mola akele rapidement parce que na ofunga leli pona prier pona mutu moko yoka oyebi ke nzambe aza bolingo moko ya eloko esalaka nzambe amona yo en bonne santé c'est quoi alinga mono malamu pourquoi parce que yo oza nzambe na mokili oza représentant nzambe oza nature propre ya nzambe oza image ya nzambe so tango yo zo bela nzambe azo bela comprendre nga nzamba bela kate mais comprendre langage na ngai ça veut dire que yo za image nzambe oza nature nzambe tango yo zo bela ça veut dire que nature nzambe zo bela parce que mutu na se azaki talatala ya nzambe nzamba bi mona ke pa ya mutu moko ya raison nzamba kela mutu po ami mona ke pa mutu siko mutu ngo aza image nzambe aza nature propre nzambe aza représentant nzambe siko mutu ngo do bela c'est nzamba azo mona maladie. Yango moni nzamba lingi ozama parce que quand tu es en bonne santé, Dieu est en bonne santé. Comprenez mon langage. Je ne dis pas que Dieu peut être malade. Vous comprenez maintenant parce que vous avez nature nzambe, vous avez image nzambe. Yango moni miracle, guérison et ça possible na mwana nzambe nyonso raison yesu akufela. Siko yoka obika ndengeni. Okwa mwana nzambe ndengeni. Osala nini? Osala geste, ba formule. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as accepté. Oyambaki lobi, oyambaki Yesu. C'est comme muta obeta porte na yo koko ofungoli amutanga koti ndenge pe to lobiko. To fungola ka porte ndenge Apocalypse 3:20 lobi, to fungola ka porte Yesu akota. To bik ndenge moko na maladie, ndima yango fungola motema na yo. Ndima ke nga na za maladie te. A tous la épreuve tangible à médecin, mais na zo bisa que épreuve mususu yango yo makomi na tata. Yangomoni Hébreu 11:1 lobby. La foi c'est une ferme assurance. Ferme assurance. Foi et ça donc évidence voilà. Et ça évidence nanga. Na vai na poto na lupango na Afrique. Maintenant na za lupango awate. Surtout nga frère chargeant lupango bien na lupango. Wapi na l'action papier. On n'est pas le lupango. Donc évidence. Foi est la évidence que nous avons la guérison, nous avons bika foi. Ce que yoka loka suka, na tika 2 minutes avant de faire la ligne. Yoka loka suka. Tango oye biango, ondimi yango, et loka ya suka n'explique yo munoko loba. Marc 11, 23. Marc 11, 23. Voilà. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, montagne wana eza maladie, problème, cancer, sida, mitupasi, obésité, tension likolo, diabète, maladie pulmonaire, motema, donc maladie nyonso yango montagne, pas nyonso montagne. C'est que yesu lobi, soko lobi na ngomba, longwa wana, kwena mai. Soko dutete na motema na otie tembete o monango. Siko yoka eloko suka na ebisa yo, munoko. Loba, eloko ya passe na église, tozo ebisa nzambe. Nzambe lobi te ke yebisa c'est la montagne. Non, nzambe lobi loba na montagne. Ça veut dire que loba na maladie. Maladie est na matoyi. Fibrome est na matoyi. Mutu passe na matoyi.
Et là, nous, c'est que tout le monde mato ya yoka. Imaginez tant avant Yesu a cité verset a utaki kokausa ndeta figue. Alors nzete banda lelo mutu akolia susu mbomana te. Nzete yoki et aussi malo parce que maloba na biso frère c'est na nguya ya ko détruire racine loko nyonso e bebisi yango maloba. Yango Yesu alobi loba na ngomba elongwa ekwya na mai. Mais là, on est église tout ça là, tous les nzambe, tous les pas nzambe. Oh nzambe zomolangate, nzambe bikisanga, nzambe sa bikisayo. Et si à ça la part na ye na croix, grâce et cette personne là qu'on nyonso, si qu'on appelle ce pouvoir au vivre ma kambwana. Yango moni Bible lobi bon mo ipe liwa ezan wapi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bah lobi kaka vite dans la pouvoir la langue, même la mort. Ça veut dire que moi, tu dois contrôler ce que tu dis. Maladie wana lobaka na yango, na tongo lobi, na midi lobi, beneme na yebisio. Avec foi, tu agis différemment, tu parles différemment. Quand tu dis à la maladie, na yebisio, tu donneras les témoignages dans ton église. Parce que, et ça pour ça nzambe, nzambe aligné en bonne santé. Yeah, Régie, plus fongolanga lina bonne la prendre komoko. Nzamba lingi oza en bonne santé. Ndengo zawana na activer guérison na nzambe sa personne croix et ça la vie na yo. Soko na kondima elongo na ngata na bonde la pona yo sikoza. Vie na yo ekotika la su ndenge moko te. Nzambe sa kangola yo. Nzambe sa bikisa yo. Yesu sa kufa une fois pour toutes a sala musala pona yo ozala malamu. Régis, s'il te plaît, fais la ligne pour prier pour nous komoko. Donc, pour nous biso bien aimé, musala Yesu ekoka, nengondi maka, masumu na yo elimbisama, nengi ondi maka pe ke maladi nyonso, ya nzoto nyonso, nzoto na yo ese bikisama. Même mbambula esali, nazo bisayo ke maladi wana esi ebikisama. Même gravité nango. Attendez qu'on a eu à un hôpital, ça fait 6 mois, 1 année. Alors qu'on bouge le bon côté, qu'on l'y a sauté. Mais ne qu'on a eu et si ma biki ça y est na maladie et pas Yesu Masia. C'est pourquoi et l'eau est très important. Ma kambo tango yebiango. Ndimango na motema na yo. Ndimango. C'est que grand travail que ça sur la vie na yo. Et ça c'est que au changer mentalité na yo. Au changer mind na yo, au changer mental, au changer pensée na yo. C'est-à-dire que bana ko mona différemment. Bana ko mona que non nga na muta maladie. Même ba loba ke ozwa maladie on a ba papa na bino. Non non non. Boya yango bana ko mona que non nga za muta maladie wana ti. Nga na za muta maladie wana ti. Bien-aimé, refuse toute négativité au moins la vie na nzoto non refizango parce que Yesu esi akufa pona maladie wana pona négativité wana esa kufa et là on senga yo fongola motema ndengo fongola ka motema pona Yesu akota obika oko mwana nzambe ndenge fongola motema na guérison ndima yango ndima guérison kota guérison na porte na yo na motema na yo kotsango. Tu verras comment la puissance en Nzambe salaka parce que et c'est ça là ma bien-aimé. Si qu'on et nous allons besoin au vivre ango, au faire manifester ango. Donc et là on a encore les frères et sœurs. Nous autres na yo, et ça très spécial et pas Nzambe. Bien-aimé, imaginez nan au bon de la kapona mutu moko songolo. Oza farda ko prier pour na bato mususu o écoute yo yebité si ko imaginer oza malade bato belé baza ko sungama nanza le bonde na yo si ko oza malade osa ngo ndenge. C'est pourquoi tu as droit à être en bonne santé. Oza na droit wana oza na kimia na nzoto na yo. Tu dois respirer. Yamwe si koza au nom de Jésus, je proclame la guérison. Oh Yesu ese apesa ça fait 2000 ans et ba na ko sala na nzoto na yo na opikola cancer na détruire yango na pikoli cancer na détruire yango fibrome na détruire yo myome na détruire yo migraine na détruire yo
Diabète na détruit yo, tension komatako kita na détruit yo, na combo na Yesu. J'active la guérison. Ce que Jésus a fait na croix, na activé nzoto na yo. Et kota siko et sala, vivre l'onction, ya guérison et sikoza au nom de Jésus. Yeah. Peu importe, bien aimé. Même pas yango bando botama nango et se répétaka. Yoka boya yango lelo boyango. Kondi mangote. Muto ayebisa yo te même si ba yebisa yo ke o nzambe muta permetango. Nzambe muta tiango parce que ngan na yebisio non, c'est un mensonge. Na yebisio un mensonge. Dieu n'enseigne pas son enfant par la maladie. Non. Quel est ce parent là qui va voir son fils souffrir? Non. Ndenge na yebeli nzambe na nga nzamba sala ngote. Donc pasi nyonso mona ewuti libanda ya royaume nzambe. Ewuti libanda ya nzambe. Yango ko acceptango te. Refizango. Banda ko loba na pasi wana tikanga. Banda ko bisa pasi na lingi yote na kombo na Yesu. Yoka arrête. Ya ko yebisa kanzaiba pasi na yo. Yo nde loba na ba pasi wana eloko lingi salama. Yango Yesu alobi. Alobi na autre tangi siko Marc 11:23. Alobi en vérité na ebisibino soki bolobi na ngomba. Olobi na ngomba. Longwa wana. Bien-aimé. Soki Yesu ayebaki ke toza capable te akopesa biso mitindo wana te. Mais Yesu ayebi ke après la résurrection, donc après la croix, tant que bota maya sika, tozi pouvoir. Maloba na biso comme na nguya. Maloba biso la capacité ya ko changer ba situation de sa parcours na biso. Yango si cause frères et sœurs, refuse maladie, refuse souffrance et tout sa vie na yo, et tout sa bana yo, refizango boyango. Boyango. Na kombo na Yesu. Boyango. Et puis, tongo midi pourquoi? Loba. Loba kana pasi wana. O mona bien aimé changement au sama na famille na yo. Na nzoto na yo. Loba kana pasi wana. Loba. Koko kanga muno kote. Non. Koko ndimango ka teke. Oh non. Loba nango. Boyango. Même si on a une révélation que non, diable est makambo oyo. Yebisa diable na kombo na Yesu, na mono soute na nzoto nanga, na mono soute na ba nanga. Bien-aimé, eko salama nengi ozakoloba. Parce que l'autorité en Nzambe eze pa na yo. Pouvoir en Nzambe eze pa na yo. Malamingi toza ko yebisa Nzamba sala, makambo Nzamba pesa nga na yo to sala. Nzamba lobi na biso na mokanda Matthieu chapitre 10 verset 2 et puis verset 7 na 8 alobi bokende boyebisa batu bokonzi ya Nzambe eye boyebisa batu guérison eye boyebisa batu lobiko eye boyebisa batu vie eye. Allez prêcher et dites que le royaume des cieux est venu. La guérison est ici et ya. Miracle est ici et ya. Et alobi, bokende, bo guéri ba malade. Bien aimé, pouvoir nous appeler ça. Tant que c'est les 12 disciples na tawana, les 12 disciples et abisso. Parce que bango bazako représenter bisso l'église na tawana. Les disciples à Yesu et abisso. Parce que pouvoir wana, autorité Yesu appelle ça bisso yango, appelle ça ngo bisso. Apesango biso enfin que to biki sama siko bandako biki sana nzoto na yo moko bandako loba la kombo na Yesu na bika na kombo na Yesu madi longwa yoka peut-être façon ko lobela muto yo sala bato bazo mona nguya Nzambe sate na souvenir loko très bien ko yebisa Nzambe te si pasi na yo loba na pasi s'adresser na pasi s'adresser na démon, s'adresser na maladie. Ce qu'on dit comme maladie wana yo, longwa na nzoto nga. Maladie songolo, malaria, longwa na nzoto na kombo na Yesu. Bien-aimé, quand tu fais ça, je te le garantis, tu verras nguya Nzambe na vie na yo et tu verras comment oh Yesu a sala par la grâce et sa vie pour na yo chaque jour et au témoigner Nzambe. Parce que tout ça, bien-aimé,
eza vie oyo nzambe esapesa biso. Nzambe ana confiance na yo. Ndenge otiaka confiance epa nzambe, ndenge aussi nzambe ana confiance na nzambe ayebi ke yo oza capable ya ko changer situation, fièvre ya mwana yo. Oza capable ya ko changer maladie ya mobile na yo. Oza capable ya ko changer maladie na mwasi. Oza bien-aimé, loba na passion, loba tika koyebisa nzambe, tika kolele pa nzambe. Longola langage na nzamba ko sala soka lingi. Non, nzambe esi alinga déjà. Yango atindaki Yesu. Cause la te ke o soza mokano nzambe na bika. Non, mokano nzambe za ozala malamu, ozala en bonne santé. Ko lukasu volonté nzambe te ke pona santé na yo. Nzamba lingi ozala en bonne santé, ozala malamu. Oh, peut-être nzambe abikisa ka bata lingi. Non, nzambe abikisa batu nyonso. Yesu akufa pona batu nyonso. Yango sikoza na kombo na Yesu. Bika. Nde koza na cancer. Na détruit cancer wana. Au nom puissant de Jésus. Nde koza na poma tension tungisaka yo. Na détruit anomalie ya komataka tension. Ya kitaka tension au nom de Jésus. Ndeko na poma diabète sikoza na détruit diabète wana na restaurer formation insuline na pancréas na foie na yo au nom de Jésus. Ndeko na poma motema ils ont fonctionné malamu te na restaurer motema na yo ebika sikoyo na kombo na Yesu zwa guérison esikoza zwa guérison bika na kombo na Yesu. Eza ndeko moko mukongo pasi chaque 3 mois. Chaque 3 mois, Congo passe en Akayo. Mais on déclare si quoi, Nazako arrêtez mon Congo passe. Mon Congo passe. Si là, Nanzo Tendeko. Si là, au nom de Jésus. Bika na kombo na Yesu. Bika ici quoi. Bika. Pasteur Charles. Yes, maman. Papa, nata mobile nanga tobola awa salite semaine. Pasteur c'est autres missions na kasi. Tout ressemble à pour nae. Na kombo na Yesu. Na guérir ndeko nanga mobile sikoza. Bika. Bika na chasser esprit à maladie wana na chasser esprit nyonso wana eza ko tungisa derrière la maladie oyo. Je te guéris, sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Sois Amen. Guéri, sois guéri. Bika c'est comme ça. Bika na kombo na Yesu. Amen. Merci bien-aimé to comme na suka ndeko na besoin prière numéro téléphone eza wana eza ba ndeko ba disposer ko bondela pona yo. So za na besoin na poser prière pona yo. Numéro wana eza disposé. Vraiment nzambe apambola bino yebi ke nzamba bino abatala bino azana plan moko merveille pona bino alingi bola mona alingi kozala en bonne santé kozala très bien dans tous les domaines kozala toujours en bonne santé ce que ma des arts vont vivre na kombo na Yesu vraiment